Bonjour, bonsoir la famille, Mbotelamino Biscanas Bozali. J'espère que tout le monde va bien, puisque tout va bien en Nzambe azobati. Merci na minonyo so na ndenge bozo atana bino na kota belema na biso. Tikete Nzambe na lula apambola bino, Nzambe na lula amona bino. Na souhaité la bienvenue na ba nouveaux abonnés. Merci na ba visiteurs. Merci na ba abonnés nyonso ya chaîne na biso. Boye malamu na kati ya ndako na biso. Vraiment Nzambe na lula apambola bino. Lelo na ko partager na bino quelque chose moi secret et eloko obiso nyonso tozalaka na mona ndako kwa bozomona na ba image où ezali vinaigre et ezali bicarbonate. Donc comment ko salela yango bande ko ngalinga kozanga vinaigre te na ndako na bicarbonate vraiment isalaka musala moko kitoko na makambo ebele. Voilà na ko expliquer bino comment ko sala pona ko garder ba porte na yo biloko non dit ya pembe ba porte ya pembe so za ba porte ya pembe comment ko garder en propre au gardant au pembe parce que tu es surtout biso bato na bana ya mikie vraiment ya mikie ton na ba mikie na se ba 5 ans ba iba te que faut pas na simba faut pas na ça vraiment difficile. Alors on va partager na bino moi secret muke comment ko sala pour na ko nettoyer ba porte na yo na ndenge mo ya facile simple. Donc tout l'anda ensemble pour na yango bomoni to za besoin vinaigre na biso to na besoin bicarbonate na biso. Voilà, na tika ki boye parce que na vraiment na besoin na laxamino po so que na sala ki on déjà avant bonga bomona na différence te donc on a tika ki on boye pour na sala bomona vraiment différence. Alors bomoni vraiment porte na ndenge za saleté awa et na sala ki mélange na ya bicarbonate na vinaigre et na éponge na ka auto sokola basani éponge normale. Donc voilà, bolanda ensemble na loba mingité ba image et loba ba image expliquer côté 5 na chama commentaire na kocha. Donc bomona ki vraiment ndenge za ki saleté mais na zuka ka bicarbonate na vinaigre na ya pembe il faut la vinaigre pembe na ebité na ça la vinaigre ya couleur mususu te pour na astuce oyo na ça là toujours ya pembe. Donc voilà, il est vraiment simple. So cheka boy izo mi manango salité. Place on a vraiment la besoin de ou utiliser énergie makasi. Voilà. Donc dès na loba ki biso batu na bana ya miki vraiment na c'est à 5 ba simba ka ko simba ko cha salité partout. Ba e ba te kena cha mabuko awate ko kanga mai ko tika salité. Donc c'est ça on a ko partager na bino comment am soupe poser na bana ya miki na c'est à 5 ba cha comment salité na biloko pembe comme ba porte bouée donc ba simba porte air nyonso comment ko sala pour ko garder en pembe pour na uluka gauche droite te peut-être que sumba ba produit moko ya cher te bicarbonate za na moins cher surtout na Lidl so ki na Lidl les en Europe nyonso na ba pays nyonso même en Afrique bicarbonate za na moins cher vinaigre pe ya pembe za na moins cher. Donc ko sali ka mélange ba bloc na mibale na éponge na yo normal okomona donc vonika ezomi ma salité nyonso boza wana vraiment parce que na laxamino 2-3 biloko pour na bomona vraiment efficacité na ngo ndenge ezali ko sala pour mona laxamino n'importe ezali ki salité. Donc mélange kaka ya vinaigre na vinaigre ya pembe na bicarbonate ezo sala musala na ngo na éponge. Donc oza vraiment na besoin ya ko sala musala makasi te ezo longola yango directement. Donc kozana bana c'est ça bana bayiba na ponte ke na simba awate na kuma awate. Donc moni na ola ksemno place nyos batache ezali place nyos ba saleté ezali de na libaki na mino na tika ki yango pona vraiment bon mona différence ki ya tango eza saleté na tango ekomi propre. Donc bon mona vinaigre mélange kaka ya vinaigre na éponge na bicarbonate zo sam ça talent awa na porte awa moi nanga akomi atie ba couleur na ye. Donc atie ba couleur na ye akomi na porte. Donc choix exact il faut toujours kaka so bana ba baby si tout obligé toujours yako sala on dans le zaki journée nanga na zaki tananga pona ko nika ba porte nanga et tout pona ko longola mo ba saleté ou bana ba chaki ba tache ya misapi ya ba couleur na bango ba koma quand même crayon soka komi na crayon vraiment ozino ka boule kisi elongwa na. Donc comme bozo mona wana vinaigre bicarbonate vinaigre pembe bicarbonate
na éponge juste wana kaka ezosala mosala nango. Donc bozomona vraiment bozala wana totala comment tozokende. Donc bato baza deya na bana msu bana deya bakoli peut-être vraiment makambo ya kokoma boye na baporte boye bazala nango te, mais bato baza na bana ya mikie donc mingi bazala na baproblème oyo bana kokoma na baporte, surtout so oza baporte ya pembe. Donc choix eza te oza obligé heure nyonso il faut salaka boye heure nyonso ata osala ngo mikolo nyonso te parce que c'est pas facile que chaque jour oni kaka baporte tandis que misala mosusu mpe ezali, mais okosala yango ata une fois na semaine. Donc après une semaine na ndambo osali yango 8 ans na o ya konika boye parce que eza facilité. Voilà oyo na porte na biso mosusu. Donc oyo eza porte ya salon, on a l'accès na liboso ezalaki porte à entrée ou eza porte à salon. Et voilà, après kosala bongo il faut voir cloth na yo otia yango mai après opango aussi parce que bicarbonate soki osali bongo te bicarbonate na vinaigre après erotika porte pembe. Donc soki osali bongo après avoir kosala bongo ozwi cloth na yo omouye yango après obandi kopangusa juste pour na permettre que porte na yo etikala pembe te. Awa toye oyo eza congélateur nanga, donc eza congélateur. Donc na biloko ya pembe nyonso même chauffage, so oza ba chauffage ya pembe, ekikomi na batache bana basimbi batie ba couleur. Donc oyo biloko mibale ekosala mosala nango, donc oyo eza congélateur na lakisi bino boye pena po bomona ke comment esalaka vraiment mosala nango. Donc ngai nazalaka boye soki ekomi salite nazwi kaka mélange oyo nazanga besoin koluka gauche droite te koki luka so baproduit ya cher te soki nde nini oza na bicarbonate no na ndako, oza na vinaigre ya pembe na yo, éponge moto nyonso azala na éponge na ndako. Donc ozonika kaka boye omona vraiment ezolongola nango salite mbala. Oza vraiment na besoin ya énergie ebele te omonisa maboko mpasi so nde nini oza na besoin ya kokesumba baproduit ya cher te nde na lobi. Donc ekosalela o mosala vinaigre ezala nango cher te, bicarbonate mpe ezala nango cher te. Okomona kaka kosali boye baporte no ezongi propre, biloko na pembe même bachauffage. Donc so oza na bachauffage même ya pembe soki ezwi batache ezwi kaka toujours mélange na oyo osali bongo omona ezongi nango propre. Donc oza na biloko ya pembe na ndako ezala vraiment facilité mpona komaintenir yango, surtout na bana mikie bazalaka kosimba kokoma. Donc c'est ça yango wana mwa eloko nayaki nango partager na bino, surtout bamama partager na bino lia mosusu za hernios porte na tia couleur asika hernios ozobebisaka mbongo na kosomba couleur ya pembe mpona kobakisaka na porte mpona nini yo mosusu bana nini boye te. Solution yango, donc solution yango eza obligé te hernios ochangeaka couleur na porte mpo bana bazotia salite. Solution yango yo ya facile ya simple. Donc voilà tala porte nanga ndenge engengi. Donc c'est ça moi mokie oyo nzamba tie kati na biso toujours partager na bandeko mosusu mpe ba bénéficier. Voilà porte engengi. Donc kobo santé ko s'abonner, kobo santé ko aimer, ko partager et ko commenter, bo partager vidéo, partager pour maman ou azape kuna aza ba mikie ayebande nini ya kosala. Merci, bye.